Mbote bandeko komba ngai Kertisia Mabaya Utakimbi nazalaki mwasi ya Pasteur Théodore Ngoi Ilunga Wasenga. Sikoyo nazomona vie na ngai komi na danger. Abalaki nga na mois d'avril 2022 nakomi na zemi naboti mwana. Pasteur Théodore Ngoi azopropose ngai que apesa nga mbongo po azwa mwana na nga oyo naboti na césarienne na 4 jours ya pamba. Alors namoni ke vi na ngai eza na danger. Nasengi na bino boyede nga population, nasengi na papa Félix Tshisekedi boyede nga, nasengi na mama Denise boyede nga. Mwana azokoka te. Pasteur Théodore Ngoi aloba azotia mbongo na ye na je abotola na mwana na 4 jours na césarienne. Abotola na mwana nazokoka te boyede nga. Naza na mbongo te, yalo aza na mbongo nga naza mokapasi nga naza na mbongo te boyede ngai. Vina komi na danger, alingi abwanga, alingi asala nga mabe, alingi ayiba mwana na nga. Nga naza lelo koloba te, kobeta nga nyonso tu, kobeta nyonso tu, nazimi kobeta nga komi na senga nazokoka te. Boyede nga ngambe. Mama Denise boyede nga, papa Félix Tshisekedi boyede nga. Naza na mutu akoyede ngai te, naza na mutu akoyede ngai te. Papa nasengi na bino boyede nga, naza na hôpital alingi koya te. Azopropose nga mbongo azwa nga mwana na okoka te. 3 jours basali nga césarienne azwa nga mwana. Pardon boyede ngai, naza mwana na bino ya Congo, naza étrangère te. Boyede nga na okoka te, pardon.